Émission TV, le miroir du monde. Mbote nabino bande kobozwi libaku ya kolanda biso na poko lelo ezala kesengo tango biso tokutana kana bino pona kobeta masolo ya Congo tolobaki nabino ete makambo eleki ebele na mboka na biso surtout na ba province esika wapi ba gouverneur bazali ko kamba population azali ko mitu na pe bande ko miso pe ba kotana na musika surtout bande ko na biso libanda ya mboka bande ko bazwa na mikili ya poto ba kolanda biso à partir ya YouTube pe na ba chaîne oyo ba mesana kolanda biso esengeli totala na province ya Mai-Ndombe kuna makambo nini ezali koleka tokoyoka nungu na makambo ebele tokoyoka kuna babuka gouvernorat tokoyoka kuna gouverneur asika koti akosala musala te tolobaki ete esengeli toluka information na source yango tolobaki tokokutana naye na pokwa lelo kasi nazali ngai moko te nazali na mwana mboka Paul Tosua bakino balobi pe oyo alobelaka bino baimboka mwana mboka Paul Tosua mbote Ndeko Flavien, tout ça bien, on est là pour nous servir Congolais sans exception. Lelo, tous en face à gouverneur Aïe Yama Indombe, je crois, zone d'ombre belé, aux Zolo Bamanama Indombe, na banzete tous les éclaircissements dans Lelo, na bouche autorisée. Depuis Jean-Théline Kobila Kenda, Mai-Ndombe nungu makambo ezali belé kuna, mais est-ce que lelo ya solo penza ba kinois et puis bande ko bakola na biso même dans la province à partir de Kilapoto ba ko vraiment éclaircissement solo gouverneur au fond la motema pour aibisa penza na surtout la population aye ndenga ko gérer province na mikolo yo Ndeko Flavien na banzete to ko zo avec éclaircissement moko clair oyibi makambo na biso ya politique ya Congo ba ennemi ya ba dirigeant baza partout. Ata mutu ko critiquer te ata mutu wana salelo kwa malamu omuna yaye ko critiquer kaka po bato bacha eka abimisa muninga mabe mais so bache wana abano détourner à défi mbongo allié rola kimbuto yebi kimbuto atika banyongo na ville ya Kinshasa ba gouverneur belé bato baye rola bangobila na bato nsu baye pour ba gérer bien et ça moi passe parce qu'il doit payer le dette au ba prédécesseur na bon batika donc ça pose un problème mais les lots quand même je suis sûr que tout ba éclaircissement moko net et clair et précis pour l'intérêt de Mai-Ndombe. Voilà bandeko balandi donc à la kaka la population na interview to salaka nae juste après nomination nae yenani ye mwana mboka Jacques Mbombaka oyo azali ko gérer lelo yo comme gouverneur intérimaire na Mai-Ndombe mwana mboka Jacques ozali sumu to représenter te batu ba si balandaki yo na mikoleleka ki juste après nomination na lelo to koloba pratiquement un mois passé mbote nano et puis boye malamu na Kinshasa to banzaki émission to sala na Mai-Ndombe. Merci Mingi Ndeko Flavien, journaliste à Makasi Mingi, Yon Ndeko Paul Tosua. Na sepelaka mingi kozala liboso na bino pour expliquer bandeko population na biso, ça veut dire peuple congolais azolandanga na tango oyo koyeba makambo nini oyo eza koleka na kata mboka na biso surtout na ba province oyo bapesaki biso confiance to diriger. Eza esengo mingi en tout cas kopesa bango d'abord mbote na bisika nyonso bazolanda ngai et baza na kati ya motema ngai lokola bolingo ya Congo eza na kati ya motema. Yoka ngai journaliste na ngana lo ba gouverneur le plus jeune ya ba gouverneur nyonso Benjamin ba gouverneur et ça la kaondeng ni tango talaka que jeunesse ya lelo ya solo zali représenter à travers yo tout jeune à moins de 30 ans Joseph Kabila comme qui présent na 28 ans et que lelo pe na Mai-Ndombe bazui gouverneur oyo azali trop jeune parmi ba gouverneur mususu yo mona po na jeune et ça la condamne. Bon le quoi na yebisa ki bino mbala auto discuter que l'autre fois que eza quand même esengo mingi eza esengo comme on a lelo renouvellement ya classe politique ou eza ndenge tata mokonde kolo Félix Antoine Tshisekedi azako sengela koluka classe politique peut se renouveler parce que koyeba que la plupart ya ba politiciens au monde lelo ba bandaka politique na ba âge wana te soko tali lelo ba Lumumba soko tali lelo ba Paul Maurice o ya zabongo ndi kono ya province na biso Mai-Ndombe ba bandaka pratiquement na ba 25 ans 26 ans 27 ans et voilà ben causer la ko exercer ba fonction politique kaka soko komi na âge moko ya suki ya pembe te wana za ko bomsa mboka te donc aux jeunes c'est un motif de fierté. Les lois se pela comme un jeune lokolanga au Kamba province Mobimba et puis je leur dis que place la biso les lois jeunes au bakomi na âge à vingtaine et ça sous la balabala ko sala ba mars biloko moté
lelo faut bazwa goût ya ko exercer pouvoir tant na biso ekoki ba jeune ngai naza lokola bino na leki bino na eloko te ngai yo na komi awa alors bango pe baza na possibilité ya kosala la même chose naza ko inviter bango balinga mboka surtout oyo batangi kelasi bakota na kati ya likambo wana ya ko gérer il est possible lokola nga nazo sala na simbikisité je suis sûr que bango pe ba kosala kitoko e koleka malamu mena mokolo lelo na lingi mingi na lobela kaka ndo tuninga motuna bilan nanga pendant un mois ya exercice koloba quand même 2 mois et ça un peu difficile parce que na kena yinongo banda nazaki confirmé comme intérimaire je crois j'ai fait 2 semaines et 3 semaines et demie donc na koloba 1 mois alors dans 1 mois on a exercé pour l'instant d'abord on a précisé le mot est très important province ama Indombe eza lokola ba province mususu te ils ont ba particularité nango ba bonheur na ba difficulté il faut que yebelo komoko que par exemple bande ko na biso ya Kinshasa bande ko na biso ya Lualaba bande ko na biso ya Congo central bande ko na biso ya Okatanga Lubumbashi Bagoma et tout ça c'est-à-dire Nord Kivu Sud Kivu ba province ezala kala eza quand même na moins stabilité nango na ndenge o ezalaka Babandundu par exemple o ezale lo Kwilu même si eza morcelé à 3 Maindombe Kwilu na Kwango donc ba nouvelle province eza na ba réalité telle que tu ne peux pas imaginer il faut un nombre de bonne volonté c'est-à-dire au-delà il y a politique politicienne il faut que baksa dose ya nationalisme dose ya bolingo ya mboka ya kolinga province na yo po sala il est certes vrai que ba recette locale nyo sezo kende wana Maindombe ekotisaka combien po sala musala ba recette locale ya province ya Maindombe soki bozwi mingi eza 100 millions de francs ça veut dire 50 000 $. Ce qui est réalisé mingi mais ce qui vous réalisez mouquet ils ont à peine 20 000 $. Ça veut dire 44 millions, 50 millions. Na ba recette locale originaire réalisée. Donc, na ba recette wana, il y a à peine 20 000 $. Aux a ba charges obligatoires, ils ont au-delà il y a 80 000 à 100 000 $ chaque fin de mois. Ce qui fait que c'est vraiment difficile. Il y a qu'à réaliser des actions concrètes à impact visible, ce qu'on a la volonté. Pourquoi je le dis? Parce que quand même, aux gens ont charge, obligation, il y a qu'à foutre un cabinet ministériel, il y a un ministre, aux gens obligation, il y a qu'à foutre un ordre permanent, il y a un député, aux gens obligation, il y a qu'à foutre moi quelque chose, il y a un membre du comité provincial de la sécurité, aux gens obligation, il y a qu'à foutre un cantonnier, aux gens obligation, il y a qu'à foutre par exemple le Inongo, entretenir l'éclairage public, qu'à foutre lumière, voilà. Donc, ce que j'ai la charge englobée sur une enveloppe, ça te coûte extrêmement. Au-delà, il y a des recettes locales. D'où il faut, pour quelque chose de bien, il faut que là, des recettes au Talibanda, ça veut dire au niveau central, l'État au niveau central. Il est certes vrai, il y a bien le gouverneur Nyonso, tu as espéré que Mokozambo Kazo a un effort énorme, voire énormissime. On a constaté que la province est à la fluide, à la viable et fonctionner. Mais il faut que souligner que moi, je suis amicale de nature que vraiment, la rétrocession, il y a vraiment il faut y accater. Mais s'il faut même y et ça combien? Le roi Bisson Maindombe, c'est à peine 63 millions. 63 millions qui veut dire 30 000 $. Donc, si on dit 20 000 $ par exemple, les régies à ça que 20 000. Aujourd'hui, 30 millions, il y a 63 millions, il y a niveau central. Ça vous fait à peine 50 000 $. Ce qui va réaliser, peut-être comment 80 000 $, voire 100 000 $. Pour les Sungayo, pour subvenir à besoin, ils ont à 100 000 $. Donc, c'est vraiment un peu geste difficile. Ce qu'on a moutou et ça la kate. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, Ertokomi? On a d'abord regardé l'administration, la régie, où est foutaka mbongo, où est collectaka ba impôt na ba taxe na province na biso, où ba bengaka DSRM.
tu as constater qu'il y a une surpopulation. Ça veut dire que Régiwana, généralement, il y a une minime de personnes reconnues, mais il y a un pléthorique effectif. Plus de 300 personnes en régime qui fonctionner à 40 personnes, et qui fonctionner à 50 personnes. Pourquoi je le dis? C'est avec raison. Ça veut dire que dans le poste, tu vas constater que place, par exemple, territoire, ton réalisation, 1 500 000 francs congolais. 1 500 000. À peine 700 $ par territoire, il y a réalisation. Mais, on a 30 agents. Dans 30 agents, on a ceux qui ont foot chaque fin de mois. Ça vous va au-delà, il y a attente. Ça veut dire, si vous payez 300 000 francs congolais, ça vous fait 9 millions de francs congolais. Alors que vous réalisez 1 500 000. C'est quasiment impossible. Ceux qui ont l'ingé province et se développer, tout continuer dans la marque. Il en va un peu de même. Dans les postes stratégiques, tu engager la réforme dans le sens que bateau bazo dans le territoire nyonso par exemple na Kiri, bateau bazo na Inongo, bateau bazo na Kutu, bateau bazo dans le territoire ya Oswe. La plupart les kaka na Mushi. Nyonso nzele zaka na Mushi. D'où il faut qu'on renforce antenne wana eza na Mushi pour diminuer l'effectif parce que la plupart ya bateau bazo na kata régie. Régie est comme politisé. Et ça peut-être un des politiciens qui ngandi. Azana yana ya za député à Bichanga wana. Azana yana ya za ministre à l'Obiza. À qui peut travailler sans un acte reconnu. Alors tu le dis non. Ce qui fait que en général, régie comme ça la recette à 120 millions. 100 millions ils ont qu'un paye à agent. Donc province c'est à 20 millions. 20 millions c'est à 10 000 $. Mais comment on peut faire fonctionner province à Mouné le roi Maïndombe na 10 000 $? Donc je crois que la recette, la réforme, on a été engagé en gros. Et ça, que le lot est commis quand même la fluidité économique. Tu commis quand même la réserve à Mike. Où ils sont dans un petit temps. Tu réaliser un acte à impact visible. Il faut pas que le baquet, tu toquer na batoamité mamalamu, ça veut dire partenaire, pour la faire en sorte que tu faire avancer normalement la recette locale. Olobayango de la Yébisa qui gouvernorat nécessairement gouverneur Mputu-Paul a joué initiative la perspective de reconstruire à Boukakandakou il y a gouvernorat provincial mais à Salaki en côté bon Ertokomi quand même gouverneur on était vraiment des gouverneurs en bilan et c'est difficile hein gouverneur aux attentes à bureauté alors il fallait quand même donner un ton. Et les autres ont signé partenariat dans la recette sont propres locale. Pour lancer construction, il y a un très beau bâtiment, il y a des niveaux. On est arbitrer dans quelques jours. Immeuble et gouvernement provincial. Pour manager, nous remercier le gouvernement à PESA qui info pour aider OVD et ça mis ça là. Et puis, dans la stratégie managériale, tu utiliser sur des forts, après si tu manger, tu mets les leçons comme na Inongo, au comment on a vraiment mis ça là, ndenge bazo bongisa ba caniveau, ndenge bazo travailler image ya ville à Inongo, ils allaient qui peut-être un peu bousculer la érosion, les locaux CP là, ce qu'on montre image à Inongo ndenge komi et que ça là il est makasi. Donc, tu zappé ko souka na terre, plusieurs projets sont en cours de réalisation, notamment bakantonnier bazala kité ville à Inongo koma ki ou okoyoka na nzoto no mawaso ko ke Inongo okotuna uza wapi alors ville koma ki salité cantonnage manuel banda gouverneur Ngobila kendaki et katanaki alors tozwi initiative ya kozongisa bakantonnier parce que ceux qui tozongisi bango eza kopesa bandeko misala eza pe kosunga ville et comme propre lokola chef-lieu miroir na biso ya province et en dehors de ça ba projet pe ya ndenge wana to implanter en gros déjà dans chaque territoire et bientôt je crois que nous allons lancer en gros pour que quand même l'image de la province de Bisso et zongue dans la place. Monsieur le gouverneur, Abato de Flavia Tunamutuna, tant aux autres gouvernements Makami Balé.
ozalaki vice-gouverneur ntango ndeko prédécesseur na akei gouverneur Poutou Paul gouverneur Poutou Paul ntango bozalaki bino mibale je ne sais pas obanda kumbela makambo nde nini ntango ozolobaki no abukaki ndako et puis atongi yango te et puis selon bainformation mosusu tozokaki non ntango yo okomi gouverneur ai ntango ozongi mai ndombe bato ebele baperdaki misala. Voilà. D'abord, gestion, il y a destruction, il y a Ndakouana. Ndakouana, moi je me dis, ils ont quand même Ndakouana, ils ont le patrimoine, il y a province d'Abisso pour servir le écotourisme et permettre bateau dans a besoin. Ils ont besoin beaucoup historique. Babouka Kangote. Parce que ils ont reflété et l'histoire. Mais n'en déplaise, le gouverneur na vision na yewazaki nangwa mona ke fala ki to buka to tonga mususu. Bon, chose qui a été faite mais na ba bousculade ba motion oyazwaki et salike azalaki susu na ba capacité ya kosala yango te. Donc mais accueilli. Est-ce que le col accueilli ngala bandaka ko se plaindre même si ba moyens étaient, je sais que c'est difficile pour ba moyens étaient. Il faut que le bakezaki pe na pression ya population tout à ça la peine une année mais babanda ko mona ba action à impact visible était ba réclamaki bon tout le monde a qui gouverneur a mona que to bananda ko na buka kiango mais ba moyens zaki na te voilà que to bunda to zo ba moyens to sala mais ce qui n'a pas été fait le lot quand même na bandi déjà misala il y a construction ya ndako wana et je crois que il y a rien à s'inquiéter lobby gouvernement gouvernorat et qu'on déjà un beau bâtiment va travailler qu'on dirait 8 mois donc je crois qu'on a une image il y a bâtiment il y a beau bâtiment donc dans 8 mois misale aussi là bana mai ndombe bakozwa bâtisse na bango oyo ko habiter gouvernement provincial il en va de même na assemblée et ko sala mapé et voilà c'est une très bonne chose par rapport à la deuxième question tuninga que bato alongwe misala c'est vrai ndeko Paul mai ndombe zo senga to linga yango soki oza par exemple na ba recette papa yo ndako oganyaka 3000 francs congolais par mois ou bien oganyaka salaire à 100 000 par mois olingo sala ba dépense par mois il y a 500 000 c'est que oza papa moko mutu na yo eza malamu te. Il en va de même dans la province d'Abisso Maïndombe. Bas moyen ezamouké, bien rétréci, à peine besoin de 20 000 $. Il y a réserve pour travailler par obligation OESA obligatoire. Permettez-moi cette tautologie. Donc, besoin l'obligation de faire un cabinet ministériel. Besoin l'obligation de faire un député. Il y a faire un membre comité provincial. Il y a faire un cantonnier. Il y a faire l'électricité. Il y a une mission obligatoire, une tâche obligatoire, alors que vous avez 10 000 $, ça ne suffit pas. Donc il faut provincer à l'autonome. Que ce que même l'État à niveau central a de l'autre côté, la recette locale, vous êtes capable de subvenir à des besoins, à des devoirs obligatoires. C'est ça la bonne gestion. La bonne femme ne donne que ce qu'elle a. Les mains ne peuvent faire la politique que de ses moyens. Donc, ils ont les moyens comme ça, autrement. Bandeko bazala ki wana la plupart. Sans acte de nomination. Baye kaka wana bakomika wana. Parce que azana noko na ye aza politicien aloba kasala na régie. Parce que azana ndeko na ye aza soki ngadi aloba kasala. Tolobi TTTT. Il faut que l'on système wana ya injustice. Ba véritable agent totika na bango. Et puis la DGRM. Ce qui n'est pas vraiment souvent, oui, ça la maraté, pour organiser l'élection, il y a un nouveau DG. Là, le directeur va travailler. Voter par élection. Vous voyez bien que la régie, ils ont quota, mais on a organisé l'élection, on a 4 types pour un meilleur pion. Je crois que ça n'a jamais été fait. Et les lots, ils ont un résultat sur le terrain. Le travail autour de ça, travaux engagés un peu partout. Et puis, bozomona la paix fluidité et quand même ndoko mawana ya ba recette ndenge ezako mata pour ça la que province ama Ndombe et s'est développé en fait nazo poser fondation il y a développement ya province wana ya Ndombe une fois on a posé fondation wana
je serais très honoré de partir pour ne pas continuer. Parce que dans le Baké, il y a un jeune qui a reçu. La jeunesse peut. Natikali nakata statut wana, même après il y a élection ou pas, je peux dire non, 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 je ne continue pas, je laisse. Mais au moins la jeunesse a prouvé de quoi elle est capable. Voilà, moi, je suis en train émission na kolanda yo na bokebi boza na difficulté recette oyo ozosala na province eza na se makasi mécanisme ni gentili ngobela salaka kuna et puis obetela biso pena no moi situation sikoyo ya Yumbi est-ce que kimi ekoti depuis yo pokomi poto sur émission na biso donc deux questions. Merci mingi ndeko Flavien ba question tourner eza situation sécuritaire pe ya Maindom. Ba question tourner eza très importante. Olobi ba député est-ce que ba kosala yo ndenge basala ki ndeko musu non non non. Je crois que la relation avec les députés, c'est vraiment la famille. Pas comprendre la réalité. Non, on comprend. Les députés, raison la bango a pour faire partir prédécesseur nanga, ce n'est au fait et pas la bango va estimer que Azwa Kimbongo la banque un crédit de plus de 500 000 $. Là bango mususu sans que bango ba autoriser. À partir du moment où ngala zozo ba prendre la banque té. La courbe banana ba député. Vous parlez de la difficulté d'une chose au supérieur la banque. Awa kutu nani Kimbuta zo banyo. Voilà. Donc à partir du moment où banana yé ba obligation la bango la sakitaka sans problème. On n'a pas de problème avec les députés. Bango nyonso et surtout la la qualité à ba député na biso, ils n'œuvrent que pour l'intérêt de la province de biso à Maïndombe. Vraiment pour l'intérêt de la province. Donc ça nous fait très mal parce que le lot, la voix du gouverneur passé, à Zouaki Nyongo, il y a 500 000 na Afriland, pour tous ça plus de 700 000, 700 et quelques mille $. La durée ni. Bon, durée, je crois, restructurer qui détourne, je crois qu'il y a 2-3 ans. Donc ça va mal. Il en va de même dans la banque EcoBank. Azaki pe na mwa nyongo moko atika kikuna oyo lelo yo soki tozi bambongo nyonso bazofuta ezokota ka wana pa bakati ekotika na ba banque pa bakati oyebi ke ba sujeti bafuta na maboko te. Donc situation on eza ko arranger biso te pour travailler vraiment avec beaucoup de prouesses. Malgré ça na biso on voit ya réforme ya régie tozo sala prouesse bana inongo bazo sepela bana Maïndombe na ba territoire nyonso bazo sepela na ndenge tozo travailler ba action impact visible lelo ekomi komonana babanda ozela banzela salama bamoni bakomo travailler banzela eloko etikala na ko salama te babanda ozela mwinda oyo kendaki bamoni ezongi babanda kozela cantonnage mboka ezala propre bamoni ezongi babanda kozela babongisa tokota vraiment na dynamisme ya province un signe ya province bamoni nyonso ezongi et lelo baza na esengo mingi surtout ba jeune bamoni ke ndeko na bango jeune azo réussir et pas na bango eza esengo ya koleka surtout conflit fonctionnement na travail il y a implantation il y a état de droit na Maïndombe. Il est certes vrai autorité de l'état ezala qui vraiment bien implanté et là tozokende na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kofandisa ba pilier état de droit et je crois que lobby conflit à Yumbi problème il y a conflit la province de Maïndombe au lobby Yumbi c'est vrai au lobby pe ezaka Yumbi te ezaki na même conflit pe il y a moi sorte wana na Kiri ezalaki pe na Oswe entre différentes ethnies bon il faut que le place et si ka bato bafandi ba problème ezanga te lelo na leadership na biso to meki ko sala par tous les moyens to bandaka ngo de longue haleine banda makambo wana bandaka ko sala en sorte que bolingo kati na bande ko ezala ko yebisa bande ko ke to kokiza me ko tonga Maïndombe soki bolingo ezate motende aza congolais monunu aza congolais motenda ko yebisa monunu longwa wana te akene wapi parce que aza congolais monunu pe ko yebisa motende longwa wana te toza condamné ya ko vivre ensemble et ko prêcher philosophie wana na bandeko na biso dans tous les territoires que je t'ai cités Oswe Kiri Bolobo Yumbi que il faut travailler pour le développement
toluka tosala ndenge baninga mosusu ayer bazosala ke kotravailler na baconflit inutile. Et lelo, je crois que la philosophie na biso toza koluka tozo travailler dans le sens ya ba commission ou ils ont travaillé d'une manière occulte ya ko concilier bato nga moko boyoka kina uta osala déplacement na Mushi et na Kiri conflit moko en makasi ezalaki kuna bandeko mosusu batombukaki mais na komi na Kiri na fandisi bandeko na tei bango bolingo lelo eza succès bandeko basepeli na descente wana na salaki na mboka bosele et pesi kimia na clan wana ya bolonga na Kini. Il en va de même entre bandeko na biso batene na banunu koyebisa bango ke monunu azande ko na biso motende azande ko na biso toza ensemble biso yoso bana mai ndombe tolingana et bientôt na kokita kuna na Yumbi pour la kosala en sorte ya ko mema bato na sens wana toujours ya bolingo. Il en va de même na Oswe to tindaki délégation et que ko considérer bandeko lelo la kata province ba ndombe eza kimia ya koleka. Ba problème ezanga raté mais il y a vraiment la paix. Alors rien que la paix bandeko nyonso bazana kati ya dynamisme ya ko mema développement et yango to ko sepela nango so to continuer boy dans plusieurs années et cause la malamu mengi. Voilà, Tokomi Nasuka, peut-être un petit mot, message à Kimia, na bandeko ozali ko kamba na mai ndombe na Inongo na Kiri partout ne usuko lobawana bandeko ba kolanda na bokebi ba obalinga ko na ba obalinga ka ote so ko tala caméra opesa bango message ba kolanda. Voilà. Na pesi d'abord bandeko nyonso merci na ndenge balandingai ko yebisa la bango que nalingaka bango mingi en tant que numéro 1 ya province ba ndombe lelo oyebi que mokonzi moko balingaka yela bato nyonso te soko komi mokonzi balingi yo na bato nyonso c'est qu'à un certain moment okobosa la même makambo mosusu olinga kosala nazo sepela mingi na ndenge bana mai ndombe bazo travailler dans tous les plans et zo permettre nga pe na corriger soki nazaki na erreur na yebaki bandeko bazo réclamer place tel na bongisa na lingi bango mingi baza na kati ya motema na ngai kosenga surtout na ba jeune Kolanda vision dans ndenge nazo travailler soutien total non seulement soutien bah se préparer pour bazwa ba responsabilité parce que tango ya ba jeune ekoki ezakaka totikela ba papa te pour ba papa ba banda lokola biso biso pe tozwa conscience. Il en va sur le plan national, ça veut dire esuka kala ba jeune na mai ndombe te ba jeune no bazana Kinshasa ba jeune no bazana pays bisika nyonso koyebisa na bango ke ngonga na biso yango yo ekoki to tia ba valeur démocratique liboso to linga mboka to bima na kati ya culte ya ba personnalité na ba débat o ezangitina to tanga kelasi na bolingo to zwa ba responsabilité pour Congo ya lobby ezala malamu. Voilà bandeko balandi tokomi na suka ya entretien na biso to pe ya émission na biso. To yambaki pour nabino gouverneur ya mai ndombe mwana mboka Jacques Mbaka ezaki sengo to suki awa to kutani lobi na invité mususu pour nobeta masolo Congo pour kolema na botana bino. Ma mission TV, le miroir du monde.